Moni Charlie Prince, hasard, journaliste intelligent. Mais Bawario, on finga pour na rappeler par rapport à nous. Kaka même makambo yo kaka. On se comprend makambo yango. C'est que l'état Charlie. Ah s'il te plaît. Jean Bozako linga azonga na raison, azonga na nzila en fait, azonga côté la vérité. Non, promets ça boy. Donc l'état oyo Charlie Prince abanda ko beta masasi na côté ya Aigle. Banane babanda ko utiliser. C'est que Zalaka, Golonde Babanda qui utilisait Charlie Prince. Abeta kande Aigle Masasi. Et ça bon Charlie Prince makambozo loba. Charlie Prince a laissé les journalistes à investigation solo. Na l'équipe Israël mutombona gotese. Il y a ça mutaba polémique on a à l'équipe bango parce que bato wana gotese na Israël mutombo bango baza bato politique. Mais ndenge ba koma na musique papa lelo to ekomo comme ça biso makasi. Na kima pe na moto mutomo na ponga biwana. Azabe na mama na bindoki benandoki ya bandoki bakali ke bana fali popa. Et puis azabe defa au double deck. Donc bakali yo nano oza moi ça Jess Jess nani Kavulo. Jess Kavulo. C'est mobile na ye mobile na ye. Moni mobile ya Jess eza bakali. Oh bakali za PD. Vous comprenez? Bango ba bengaka PD. Mais biso siko to benga bango ba double deck. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. National Golf aux États-Unis, Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, honnêteté et les bouffées, Oyebisa, Milano, Audace, Oyebisa, Doubi Moui. Bote na batu nyonso bazolanda biso en direct, c'est Christian Zambrota, l'homme de Epesi Solo ngana ebisa kabino so que Epesi Solo te na raté. Bo s'abonner très massivement partout bozo mon vidéo parce que d'ailleurs ça veut dire que ça Epesi Solo bo s'abonner partout. Fika to travailler pe na ba chaîne partenaire. Aujourd'hui naza na réel plaisir ya mbela bino moko ya ba warrior. Abengi ngai na le kana TVT, c'est un homme qui travaille très bien pour découvrir au travers cette émission a yependa za na kanda za na ebele ya koloba na yoka ki en privé na bino. Naza obligé na l'excès par rapport à Oyezo le Canana. Toi, na coupé ça mbote mon frère Christian Warrior, la question mbote. Merci mon frère. Bonne santé. Bon. Ce qui batu bako ye bayo bit li na émission et puis batu baye bayo sala kani qu'est-ce que tu fais aux papa au bota aux mariés aux célibataires ce batu ouais. Ouais, on a repris naza warrior, naza vraiment warrior. Warrior en vie, warrior intelligent. On a capable de défendre artistes dans la famille pour pas. Maman ça va bien parce que le peuple congolais a comprendre était artiste c'est aux années moko ozo défendre biso mais peuple congolais a comprendre était balingi kaba dénigrer kaka artiste na n'importe quoi ils ont bien dit on moni tellement tous na argument et on doit vraiment te défendre artiste na misala na voilà na moni koyoka yo koloboza penda fanatique ya Fally Ipupa oza na bolingo ya artiste mais nini penza etindio epesio kanda parce que na moni yo na TV penda ne sengote nini penda etindio oza la motiver oya olobi ke pesi solo nga pe mikolo fona banda olobela Aigle nini pende tindi suyo penda pour défendre Aigle. Bon, et là que suis en tant que warrior, que suis donc les akaka bande qu'on a vu sur le Congolais, bazo sa campagne moko ya mabe contre artiste. Tu vois? Bazo sa la campagne moko mabe contre artiste. Bako moko tabareno moko ezanga tina poka kanyo so wana ba dénigrer artiste. So ozomona union sacrée o esalamaki ya ba chroniqueur na ba artiste musicien concernant Bakiti Sakaka artiste non artiste asili artiste boye mais artiste aza artiste oyo azo sala makambo minene na Congo oyo ezala na noté
aza le seul artiste oyo mikolo nga nazo bengi Papa Arena parce que sans Fally Ipupa ndenga lobaka sans Fally non donc sans Fally mbelelelo na Congo toyebi makambo Arena te tu vois ezalaka kofite muto ya na mo eloko wana ya Arena parce que ya lobaka ezalaka muto yo je m'excuse muto yo ezalaka soki eza ya kofi c'est que yende mutalinga banda déjà soki ezalaka wana raison zombote du fait que mutasali yango Fally Ipupa c'est que yende Papa Arena yango mikolo nazo benga el professeur Papa Arena Fally Ipupa bambote belé monsieur le king obala mama nana ketchup nzeto bachaka liso donc manga côté là quoi. Bon voilà tozo kota na makambo penda yo yeli mais eza na vidéo moko ezoleka to monaki na émission bazo tuna papa na biso parce que na tunyo question na parce que na moni par rapport ya réponse yo PC bazo tuna papa na biso Félix Ozer babi est-ce que lelo okoki kolobaka nazo expliquer penda clair pose et persona kanda na linga penda question et perso kanda batuni est-ce que lelo okoki tokoki olobaka Fally muto azongisi musique na poto habité ba Gims ba Dadju bazaki déjà ko beta baba congolais pendant que ba Dadju bazako fana déjà kuna na poto bango ba na problème na combattre et puis wazeka à l'époque pas zakole musique e beta lisu na poto te boyena boy memelo Fally a fongoli poto to moni ye pa ke beta Adidas Arena parce qu'en tant qu'analyste parce que na sentir que na sagesse moko boy mystique oleki bagolo ebele soko ko expliquer nga penda place wana ko répondre na wazeka soko za muto za en face na ko yebisani bon tala na caméra oyebisi wazeka donc nazo dédier papa na wazeka aza artiste monene na Congo ye azo salela ngo bongo soka zolo ba n'importe quoi na d'une manière que parce que ye pas zo beta Arena yango zo mona que non azo boya sikoyo makambo Fally azo sala d'une manière que ye pas zo beta Arena po bagoloa basanini ba soutenir ye ozo mona mais bayoka na kate bayoka na kate bango baza ba sans esprit bayoka na kate na ndenge moko boye mais du fait que non Fally Ipupa aza guide oyo afongoli makambo ya Arena na poto du fait que Fally a bêta qui Arena Fally a bêta Arena yango moni ke bango nyonso bazoyaka d'une manière que non ba coincer kaka Fally ba kitaka Fally d'une manière que non makambo Fally e okanate boy mais Fally Ipupa aza guide ya musique congolaise oso totali partout dans le monde aza le seul artiste oyo ayebani azo sala makambo bien azo sala makambo minene oyo mukili nyonso ezoyoka pe ezomona osomona na ba conférence de presse ba kondimine na ba manifestation na ba ocho beta pe bale na fachi na makon malgré photo ya yena fachi bimakite makamba bongo ezalaka ka Fally na fachi à part yena fachi na mboko yo mutu moso azate voilà to beta lisolo ya 100 millions de vies parce que salamate parce que Fally Ipupa reste le numéro 1 ya Afrique na monde azo potana na ba Asher na ba Chris Brown na ba nani ba Shaggy Tupac akufa Michael aza en vie aza na Tokyo na il mort na Japon tozo tala 100 millions de vies mbala liboso ça ma votre impression par rapport parce que le par rapport à la réalisation Fally Ipupa 100 millions de vies na clip na ya eloko na chaîne propre YouTube na ye yoko lobani ndeko nanga ezalate na Congo depuis Congo e banda makambo Fally azo sala ezalate oza comprendre donc c'est normal Fally aza likolo soka sali 100 millions de vies c'est normal parce que à part Fally Ipupa toza suna mon côté oya ko sala ba 100 millions de vies na Congo na minute l'actuel nde toza boy na kilelo c'est Fally Ipupa c'est normal ma munyo so Fally azo sala photo to fango normal parce que aza likolo makasi moni niveau ya Fally to comprendre ngote na Congo parce que to waka ba congolais osomona pe ba débat oyo ya Fally Ipupa to sala ngo kaka biso na biso ba congolais oso comprendre. Donc, à part biso na biso ba congolais, soko bimi li banda mboka, même en Afrique. Obimi même na Angola, par-ci par-là, ngamo na utoza na Angola, na Lunda Nord, na Kafufu, na Tembo, par-ci par-là ba Kaungula ba frontière makasi, na Tambola kuna, ozo kaka Fally Ipupa former set. Na tiko yoka aucun album et loko mon côté oyo na koyoka que non artiste mususu azo beta. Na boité que bazo beta te mais bazo beta na bango mais ils ont niveau par niveau. Très bien, ici on parle de Fally Ipupa, juste vous rappeler que Fally Ipupa ils a parmi makambo ba label et banda pendant que makambo ya ba orchestre banda les seuls orchestres les seuls labels oh les loezana album ya rumba et 8 disques d'or certifié ezakaka ya Fally Ipupa alors pour à cet instant là Atikali Penza dans le numéro 1
ya musique ya Congo c'est que oh fallait ça lelo etika la extraordinaire donc na bismino lelo to beta pena masolo 100% fallait pour malgré to ko attaquer ba détracteur moi muke est-ce que lelo ndeko nanga okolo ba que Charlie Prince bazo utiliser ndenge zo lo ba internet ba tu ya fali bureau ya fali ezo utiliser pour na basa la campagne mabe concernant faire revue que fait rigolo la domina qui déjà actualité na Adidas Arena o aluwa ki otomoni lelo ba rideau ba finika ki ba rideau ba photo ba rideau bimi lelo etonda kite yoko lo banini s'il te plaît penda na za na poso beta masasi moni Charlie Prince aza journaliste intelligent mais ba warrior bo finga ye pour na tona rappeler ba par rapport à nini kaka même makambo ngoyo kaka on se comprend makambo ngo yango c'est que l'état Charlie s'il te plaît Jean Bozako linga azonga na raison azonga na nzila en fait azonga côté la vérité non problème ça boy donc l'état oyo Charlie Prince abanda ko beta masasi na côté ya Aigle banane babanda ko utiliser c'est que zalaka ba golonde babanda ko utiliser Charlie Prince abeta kande Aigle masasi eza bongote Charlie Prince makambo soloba Charlie Prince aza le seul journaliste à investigation ya solo na Congo. Na l'équipe Israël muto mona gotese. Il y a ça muto ba polémique on a été à l'équipe bango parce que bato wana gotese na Israël muto bango baza bato politique. Mais ndenge ba koma na musique papa lelo to ekomo comme ça biso makasi ba koma na musique ndenge nini. O makambo bango bazolo ba oneza makambo ba 20 jours ba lobaka makambo ya ba so donc ya ba janvier bakolo baka makambo ya ba Christian CR7 bakolo baka eza makambo oyo donc Israël mutomba ko défendre kate il faut défendre alobela biso makambo Goma ndenge mboka ezotambola alobela biso makambo este lolenge bandeko na biso bazokufa c'est ça ya koyela ka biso ba polémique moko ezanga tina te makambo atikila nde biso ba CR7 tokos makambo yo to sanini to bana défendre Barti olinga lo baka Israël mutomwa mikitisi non veut pena mikitisi makasi wana za niveau na te mazo soutenir meilleure voix lobi pona faire eza meilleure voix Charlie Prince pe azo bazo attaquer na masasi ezo betama batika comme Charlie Prince libre moni Charlie Prince aza muta kota na ba polémique ya pa mbate c'est-à-dire Charlie Prince l'état zalaka côté na bango ba banda ko utiliser yango pe bango ba moni que non lokola comme binisa ba vérité cachée on se comprend yango bazo mona net que non Charlie Prince asa nini bazo utiliser côté ya Fali bon la kisanga photo moko ou bien vidéo moko depuis Charlie Prince alongwa pa ba Gaulois si lelo oyo azo défendre makambo eza en vérité o basala même na aigle voilà est-ce que ça façon ya koluka visa tenenge bato luka visa azoluka kota ko diembe la vie kazana mbongo tazo souffrir papa Charlie Prince azo souffrir te Charlie Prince tozo lobela kaka makambo Charlie Prince azo souffrir te Charlie Prince eza vivra bien azalaka bien on a mutu vie eza échelon eza étape par étape Charlie Prince aza makambo na ye avivaka bien na tomona te que non Charlie Prince asa lisungi ou bien abelela que non te transport eza te mise bana mbongo te boye na boye boya kosunga bango boye na boye lisungi Charlie Prince asenga lisungi te Charlie Prince nana asenga lisungi te Charlie Prince avivaka bien asa bien aza na ba norme na ye na linga ye makasi bambo tebele sika zali Charlie Prince c'est de la part de warrior intelligent. Très bien, merci beaucoup na comprendre que vous soutenir tobeta tozomona ki tonton promo abimisa ki ba vidéo ya limbisanga ma Chantal parce que na posa penda place on a tout expliquer ba tout clair to mona ki abimisa ki ba photo mais to yeko mona mwana mwasi wana abimi alobi ke eza yé to mona mwana mwasi Aurélie Kabesa to mona effectivement to mona to la clip to zotala na mwana mwasi to comprendre que eza mama na ketchup te eza yé muto azaki na clip wana et puis alobi ke azaki yende muto décorer ka ba tatouage wana donc dossier nezaki oublier mais to mona ba bimisi faire azo dédicacer azo dédicacé nana ketchup na ebité so ba mixer voix wana ngana bino to ebité mais to mon tonton promo kaka mto abimisa cette vidéo liboso abimisa sous vidéo mbale tangu yo moni vidéo wana en tant que warrior oko bisa papa wana o azar warrior révolté oko ebisa yenet nini tonton promo omoni soko ko ebisa nini parce que moi ngape na makambo ebele ebisa mais comme les émissions na yo promo oyo baza bato bango balobaka deux fois ngasi ko na ina idéologie sika double deck bango baza ba double deck donc bango ba tonton promo baza ba double deck d'une manière tonton promo andima fali pour pas makasi na vina ye tomona même azolanda na ba micro tomona azolanda ye na ba micro comme ezaka nini bango bayaka pa artiste na n'intérêt moko bo ndenge balanda ki faire tonton promo balokola ngai oyo te parce que ngane na za boye
tina ye émission nanga boye nazo sala be fort personnel na ndenge moko na tonton promoter même fali pour pas ebingata na pa monanga pété tu vois na na monanga pété mais na pe na posa na monanga té mais na posa na servir intelligemment bon ba tonton promo ba sa bato yo ce qui mpia ke leki trop na poto ba lukaka ba base ba se belé pour na ba vie bazolia wana wewe ça y est mon côté tonton porno té ezaka tonton porno té yo tonton porno mutamande fa pembe baza belé ba bakali ba miguel semba mobo ya papa mba na mona bakali na koko na biso ko felo mide depuis donc au place na za sur boulevard na bando mona ka bakali na simakar ya kofelo mide même pour na tia mona te vraiment que kofi nani kofelo mide apo mvoye pe na tchai pe na ne sika moko boya danger rien azaki kaka mukala kaka mutu moko ya demba kaka marque wana te yazaka receveur so ko fe otena kaka mukala donc abando zaka na sima eza kuna jour moko na belela kaka bakali yo keba na makambo fali popa na kima pe na moto mutu moko na ponga bi wana azabe na mama na muibi ndoki penda ndoki ya bandoki bakali keba na fali popa et puis azabe def au double deck donc bakali yo nano oza moi ça Jess nani Kavulo Jess Kavulo te mobali na ye mobali na ye mobali Jess eza bakali o bakali aza PD ozo comprendre bango babengaka PD mais biso siko to benga bango ba double deck wana siko moni nazo ngana aider au place wana parce que nazo mona ndire mafinga eko swap enda bien te mais faut na accept na passe au moni batuneti ba jazz jazz azana problème à libumu au mona te jazz bimanete a moi ça zemi bango na babundi siko bakali azana ba instinct sauvage oyebi na sens tin bango bazar batmo baloba bango tubo lamu ya fali bango nyoso baloba na ba mige to moni ko tu video ezo circuler miga zo finga fali to moni carré makonza ko kumisa fali to moni miga zo kumisa fali a finga fer mais lelo bango tu wana bakoma batu moko boye bakoma ko finga fali ona batu bazola na biso raison zela ke fali a soutenir bango te na concert ya Paris la Défense Arena alors que fali pour pas azo beta concert international bango balinga ba emporter leni vu que bango ba yebani libanda te puis bazo ke le bona ba problème à mukanda soki okoki ko continuer mutu na ngai Christian to nyata bango masasi donc omoni pour mezake batona nyonso pembe na fali pour pas bano ya un intérêt ozomona intérêt libanga omoni fali aza frère noko fallait ça frère noko fallait ça mon esprit yango moni que fali pour pandenga za bongo aza vraiment mon esprit ozo comprendre fallait ça lokola ba artiste o ba panika ka ba chroniqueur ba banani te que non abando boaka ba mabanga te fali pour pas vraiment frère noko bango ba yaka pas fali pour l'intérêt ya mbongo pour l'intérêt ya voyage ba visa ba nini tellement ba monaki que non ba supporter te niveau ya tawana ne ba revendica yango moni ba sala union sacrée ya ba chroniqueur na ya ba musicien contre fali popa sko fali aza guido yo azo memela bango actualité na kati mboka mais bazo ndima ete makambo fali azo sala bango bazo ndima te sikoyo fali aza artiste oyo abeti ba stade belé en Afrique abeti na Europe abeti par-ci par-là azu ba trophée azu ba disque d'or azu ba makambo belé fali popa maintenant bazo ndima ete et bon on est qu'on a Robino Mundi nde ba kondima e et bon bina filé nde ba kondima e bon splendeur mbongo nde ba kondima e osomona do faut kondima fali mutabwe fo zala to sambela kabiso no to sangana na biso ba warrior na ba gaulois na ba spirituel to bango nyos bana banzembu na yena ba tombo sangana to sala vraiment ensemble to sambela rapport na fali pour to tombola elikolo akoma pena nzambe ya musique congolaise très bien so to ndimi bongo ezala bien très bien en exception ya kozala manager en exception kozala babenga bango banani aza fali poupa za je crois na UNICEF ana donc ambassadeur na UNICEF aza en exception ya kozala ambassadeur na UNICEF fali poupa a que le beta concert na est du pays et puis à salle école azo que ne pas ba inauguration question na uti pas Octavio le manager muta tu dit question wana déjà sous la question Octavio les managers les managers il y a Zapembe Boga donc question on est où tu pas naïe ce qu'on exception il y a kozala ambassadeur na UNICEF ce qu'on a évité ba comparaison wana il y a ndenge bato comparer Fali na X Fali a où tu kozala a où tu signer contrat moko mikolo ya marque moko ya parfum ya munene ngana ko tanga kombo te parce que na liembongo na bango te ngana liera mbongo ya batu oyo ngana otanga ba kombo vous comprenez mais ce qu'on voit que ça après wana zo kende ko inaugurer école parce que tu ba ke fallait ça le côté
donc na olinga ochape moi commentaire na yo parce que ngade na obete na ngo masasi ce qu'on a évité bato va comprendre na fali lelo baza ba manager wapi baza ba ambassadeur wapi baza ba star de marque wapi donc moi commentaire na yo ndeko nanga makambo na zoloba Doumer designer ayebi makambo na zoloba ndeko nanga dollar rouge jazz jazz les dollars rouges ouais mutalia dollar lora koni ayebi makambo na zoloba Arthur c'est meilleur El Polo Loco meilleur tatoueur du monde ayebi makambo na zoloba donc Fally Ipupa aza muto yo toko comparer na babilo kwana te nazoloba on peut bien vraiment Fally Ipupa aza muto yo toko comparer na babilo kwana te makambo Fally azosala yango na bandeli susu bango nano basalite distance eza makasi donc c'est inutile de rappeler biso no soto zo rata ya kolobela kaka Fally Ipupa atikela ki bango mo actualité awa mais nata moke a récupérer actualité comme kaka Fally Ipupa makambo agoma ndenge za bongo nazongi na question na makambo agoma à part Fally Ipupa mutakosa makambo na goma tangelanga des artistes congolais oyo bakosa na bonne volonté ya kosala makambo na goma. Mais frère, tout le monde a tiré une minute de silence, ça va. On a est. Ndeko nangai waneza lika ka balaison di abatu. On se comprend, waneza ko balaison di faire rigola na concerne ya Adidas. Arena to mona kiango alobaki ni parti ambongo esani ni ekende na goma. Et c'est que déjà ba mère ba silika na ba soda. On a posé tout mon vidéo pena que non artiste azope sa pembongo na goma. Quand on a conquéré ya Fally Ipupa, faut ça la rappeler makambo mieux que Fally ou faut ça la rappeler makambo loko la Fally Ipupa. Mais ce qu'il fallait azol le kaka donc azana niveau mo boy kaka sala ka bado makambo goma wana Fally banda opesa ambulance kala na goma balanda te point. Si lelo artiste mo te congolais oyo alanda makambo goma que non apesa même ambulance na goma. Mais Fally apesa. Fally apesa ba mbongo na bakan kokola sunga ba soda. Fallait salam makambo ebele au artiste congolais na basalité toza vivant papa tozo mona. Voilà, très bien, merci Nabatnyo Soazo Nabiso. Je profite à l'occasion, on appelle Sambote na la Boyonnaise Picture, on appelle Sambote et Monsieur David, on appelle si Bangombote, en tout cas Batubazo Nabiso en direct. Fally Ipupa azokende le 21 juillet oyo azokende ko beta na 40 ponte na Milan na Italie na province. Ezambala ya liboso ba sélectionnaki ba africain et belé, ba artiste nominé o ba kombo parmi les 50 artistes o baza nominé ba sélectionnaki bango ba beta kuna ba fallait ba pona mutu na moko wana mutu bazui ezana ni Fally Ipupa bato ba la promotion na publicité ezaka bango moko ba milanais kuna communauté congolaise ezaka bazaka moi troté mais c'est Fally Ipupa azui lix wana azokende ko beta kuna azolier sa musique mais musique esani elie ça parce que ba opese caché na bazaki ba proposaki bato wana ba musicien bele bango ba poni parmi les 50 artistes influents y Afrique na 50 wana oyebi ke faire azana quantité Kofi azana quantité. Donc les juste pour na koye bisabino kaka keno conquérant ya Fally na Congo azaka te ba potana ka bango na bango azokende ko beta le 21 juillet oyo avant est du pays avant la beta goma après objectif ba warrior bo s'abonner très massivement parce que bientôt là ba promotion zo ba na pour Bordeaux parce que na Lyon déjà il y a sold out. Merci beaucoup Christian pesa mbote na batu tout ba soutenir yo ope balandi yo en direct. Ouais ndeko nanga epesi solo makambo lobi wana na Congo oyo nde toza boya par Fally mutu mosusu azate donc photo e bage Fally za numéro 1 la musique congolaise otika la numéro 1 ti lelo saka likolo moko te o apusa ni me pembeni na ye azate na pesika bambote nanga na Doumer designer Doumer designer ça la combat bien mbote nanga so c'est pas cadre ya monene na régie des eaux JC Kibumba le patron donc patron JC Kibumba na pesi sumbote nanga na Orly Matombe les CP compétents Orly Matombe les CP compétents mais faut batinda ka pembongo ezate que tozo kumisa bele nzo kezana na Matombe les CP compétents Orly Matombe non na liete ya la timakasi sumbote et pas ya artiste meilleur El Polo Loco oyebi mutu na kitambo na pesi mbote et pas ya pire mutu na yo jazz dollar rouge ah wana na pesi Cédric Bokonde na moneka la sana Cédric Bokonde Orly Matombe na pesi mbote pas ya Debra Nkosi
et pas ya papa Lionel mon patron Ahmed Aqua Congo bambo tebele bisiko zali donc tozali vraiment tozali na rapport to soutenir artiste na makambo bien oazo sala na pesi mbote et pas ya designer nanga mososo Josué Djogo mwana ya quartier Congo donc ko pesi langa pe Josué Djogo ye mutalati sa sombela nga boro Congo maman na parler maman Rachel Yonso madame nanga maman Rachel Yonso en tout cas madame na yebi nyonso ko mati to ko ba na TVT donc Congo mutu nanga Kilin mandwa kila bambo tebele sans oublier donc bate bango balasima merci beaucoup na batos balandi biso un grand merci à Yawili Moucheni le véritable code mondial Nzete ya Pakebo merci beaucoup à Cédric Makanga de Bandal merci beaucoup à Yves Moulumbaï autrement dit Mingedi j'ai dit et j'ai parlé et j'ai fini bo s'abonner très massivement tant mon vidéo bo s'abonner parce que j'ai payé sur la yaka pour na robeta massa sur payé sauter na yaka j'ai dit et j'ai parlé et j'ai fini. Fin de citation. Chikicha, chikicha, cha-cha. On est ensemble. Évangéliste. Amoureux. Alors, madame, moi, Kalabouli. Il y a un little. C'est ça, quand même. On dit que l'émission le fait bien. Au cœur de l'Afrique se situe un grand pays aux allures d'un continent avec une biodiversité inimaginable. National Golf aux États-Unis, Oyebisa. Manix et Mamina, Christophe Oyebisa, on était les bouffées, Oyebisa, Milanou, Odaze, Oyebisa, Toubi Moui, Chico, Yesana Yobali, Oyoyebi Kamadiba, Napamano.